Babakou conscient, bon, Babakouk, Babakou vraiment, si le peut-être n'a évité ma mono, on a dit sur Bazou, quand on peut nater, moi, bah, quoi qu'ils allaient. Pour on n'est moutou, bah, ça, là, quoi qu'il même si Moura, à quel poto, mais elle parle, il parle. Moura, elle parle. Elle parle au nom de. Sorobi, il le dit que c'est vrai. Donc, Moura, elle parle au nom de Sila. Sila, voilà. Tenir rigueur. Tu n'as bien ma cassine, hein? C'est que tenir rigueur. Tu comprends pourquoi le baraké les nini boy hein? Moi zo bois toi ni. OK. Yo kende na bongo. Li bongo zo benga yo ta li boma nzo linga mo li boma. Chacha d'or mal à l'aise. Chacha d'or aza influenceuse mo lelo asali makambo na ye. Sikonga na bituna kombo ya dakosa na makambo ne komi ndenge ni bawatanga dakosa na grâce. On a eu une différence entre Belleville et Mams. Différence il y a Mams c'est la Bissalou, na différence il y a Madame Belleville Kandi. Et ça dit que Madame Belleville Kandi a lingi travail. A mi pesaka trop na travail na musala. Vous comprenez? Madame Belleville a pekisaka pato baza pembeni na ye. Yuta lo ba minga ta ba fini bolanga te. Alingaka ba bêtise te, alingaka ba insulte te, alingaka ba toi finga collègue na été Madame Sila Bisa. Alingaka mo Madame Belleville alingaka finga collègue na ye Madame Sila Bisa. Baza ba oyo, baza ba famille bota révolté. Ah mais oui. Baza ba famille bota révolté. Ba nani baza ba famille bota révolté. Zuma za garde ko pa Mamsu. Alinga azayi garde ko, alinga mi commissaire garde ko pa et pas Madame Belleville. Et là on a pour ça mi commissaire garde ko Madame Belleville. Cinq films na changa oti. Ba benga no malé. Donc cela veut dire pour ozala na ngamu na bino bien. Faut s'attaquer à Madame Belleville. Ah ya. Na c'est question na ngate. Posa na ngamu na bino bien. Faut s'attaquer à Madame Belleville. Ataza na bibasi. Mais ça finit. D'accord. Yo mankano nzambe. Ah, basala au place mo. Tala momoni mo ba. Omoni mo pali ni. Te abaku kuzela ngoli net. Asa nini? Amanka nzambe. Zamba manke. Oui. Na ndenge ni. Oh, nzambe asali yo mobali. Nzambe abolingo asali yo mobali yo nyiko misi mwasi. Bon, s'il faut qu'on ait ça, Madame Sila, moi et nous, on a un mot par rapport à ma camoufle. Parce que, dans mon accord de flora, dans mon makasi, Mams Nabino, a tiqué là-bas, anti-valeur place, Andima Bango, au quoi il s'agit ni animo awa. Parce que moi, on ne pas la bino, et autant mon la bienté. Et là, on a eu ça, Mams, son oiseau la biso, bateau aux arbres, on va l'ingayoti. Merci beaucoup, Nabino tout. Là, 3, 2, 1, 0, action. Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bonjour, bonsoir. Nabino tout besoin d'abisso à travers le monde. C'est bel et bien moi, votre humble serviteur, toujours. Na pointe, Jerry Kobetox, Papa Koulouto, famille Libota, Mobala Ali Tutu, Yamoumana Zolo. Bakise langa bouteille à Deuxième République. Merci beaucoup Nabino tout besoin d'abisso na Haute Bascule Télévision et na ebi ke boza e belé penza besoin da Papa Kouloutou Nabino ngana bino vraiment tozara toujours loketo na mokaba. Donc merci beaucoup Nabino tout na fidélité Nabino. Merci beaucoup Nabino tout ndenge bo pesa biso confiance ya chaîne Oyo. Bon continuer ko s'abonner
ko-aimer, ko-partager et on la biso bien. Pourquoi pas botia ba commentaire na bino. Merci beaucoup. Na nzambe ye moko mokonzi mokeli ya nyoso oya kutanisi biso na bino. En tout cas, bah merci na ebele et puis nazo pesa merci na Exode Mikebi oya za na sima caméra air moko za na montage na éviter caméra ni ne filmenga donc musa les salama na kati ya Haute Bascule Télévision. Merci beaucoup na manager de l'X Papa Tigre, mon fils Papa Tigre, manager de l'X musa les salama toujours et pourquoi pas à Darling Love CPI na bango bambote na ebele Clarisse Plasma pesela ngambote na Dodé Mavumi Sazwa ou Pedro. Voilà. Nazanga mote na émission à lelo na préféré na yamba Abakouk. Bon tout nanga papa kuluto yambi Abakouk pona nini? Na yambi lelo Abakouk parce que moi makambo eze belé na ngamu na bango ba Abakouk. Moi qui songi pe eza ebele na ngamu na bango ba Abakouk et puis tolo bela pe musala o artiste na biso bazo sala Belinda Kandi bino mo bomoni film. Bomoni film ndenge kei. Bomoni film makambo esali. Alors famille Bota le possible est à famille Bota te. Le chèque est à famille Bota te. Coup de chapeau na bino. Voilà, nazo recevoir déjà Abakouk. Oyo boko sepela ne mingi. Oyo bozo tuna e mingi. Nazo yambe lelo na kombo ya Abakouk. Aye ko solo la lelo na ngai. Exode Mikebi. To sala ngoka ndenge to yokana. Nandaku bagangi Abakouk conscient. Bonjour. Ouais, bonjour Papa Kuluto famille Bota Jeri Convectos Mbala Litutu. Ya Moumanazolo. Ya Moumanazolo. Obi qui n'a parlé bagangi Papa Kuluto ya bien Abakouk. Ah ouais, en tout cas merci vraiment, merci vraiment. Nzamba pa mola bakino so balinganga surtout na famille Bota base à Londres. La maman chérie, la maman chérie, ya Sylvie Njoli. Ya Sylvie Njoli. Maman José le Sadis. Maman José le Sadis. En tout cas nzamba pa mola bino, nzamba pena pa mola bino parce que omoni soki bato azolinga be fo kolinga bango. Lem so ba oteni nga rigueur pourquoi no bengo ka Abakouk. Moza pena Abakouk. Ouais, na za vrai Abakouk. Mais baki c'est là où le sou nani conscient. O aza toujours na bosolo pour moi tant la tratenio boye ba tratenio te bato mi faut ba signification ya tenio eza signification ya bosolo signification ya paix et ko tara kimi me mara bosolo le couteau la raté solo ta tenio le cousin le couteau ba kangayo. Voilà, Abakouk conscient tozana yo ba mote belé na lino so ba mote mama Tina ba mote belé na maman Célestine Mabilo pourquoi pas maman Aline na Toronto. Abakouk conscient boni mams. Ouais, ce qui dans l'objet, bon, na santé à mams, ça bien, mais donc, na ma kamusu c'est ma difficulté zali. Ah, bonne santé à mams. Boni misala ya mams. Misala ya mams, et ça moi ba quoi zali. Ah, ya. Mais na santé na ça bien. Azani maladie. Azani maladie. Nazo tu na boni santé à côté na bino. Ba film ezo kende boni. Maramwezo salama boni. Ah. Babakouk conscient. Bon, Babakouk. Babakouk vraiment ti le nom peut-être na habité mamuno ba ma diso bazo ka ngo pendate. Moi ba quoi kezali. Po ba ngo ne mutu ba kosala ke ba quoi ke le moi. Ah, moi ba quoi keza. Ozotala quand même ba film ngo. Et en le but. Tenabi ozotala quand même ba film na bino. Ah. Ba quoi keza. Alors maman Belvi ozali pe ndenge mona maman na aussi là asala ki film moni film. En tout cas on a moni film en tout cas félicitations d'abord na madame Belvi parce que avant qui abimisi penelo ka kitoko abimisi penelo ka kitoko en tout cas vraiment tant aux autres et puis abangi te akokende ba nombre d'épisodes akena ngo azo akena ngo wana vraiment au monde donc en tout cas sur aux autres la film wana aux autres tirer vraiment les sons aux autres tirer vraiment les sons na kati wana donc na obeta kuti belete mais bateau batali film ba oyeba ba yebi vraiment de même ko tirer les sons na kati a komi pene loko ezete ke o komi pour bateau ba seka kaka te bateau ba tirer vraiment les sons na kati izara te mota ya te ko seka to ozana pasi mais o tirer pe les sons. Voilà, peut ça une différence lelo sur le plan artistique, il y a Belvi
na mams. Mais ça biso moi différence wana moké. Parce que na autre ko olobi il ba quoi que ça moi moké na ngambu na bino. Et puis il faut expliquer biso ba quoi que ça pourquoi. Ya on a elio pesa biso moi différence entre Belleville na mams. Différence ya Mams Cécile Bisalou na différence ya Madame Belleville Kandi ezali que Madame Belleville Kandi alingi travail. Ami pesaka trop na travail na musala. Vous comprenez? Madame Belleville apekisaka pato baza pembeni na ye yuta lo ba minga ta ba fini bolanda te. Alingaka ba bêtise te, alingaka ba insulte te, alingaka ba to finga collègue na été Madame Cécile Bisalou. Alingaka mo Madame Belleville alingaka finga collègue na ye Madame Cécile Bisalou. Parce que ta musala moko. Voilà. Vous comprenez? Alingaka te ba ya ko finga ye. Alingi papa kota famille bota yaka lobela homicide. Makamuni neleki na kati sala promotion ya film. Vous comprenez? Donc donc ce différence ce que kuna mams apesa a valoriser ka mingi o ngana benga ba zobo aussi a valoriser mo ba mo trop de kunanga a valoriser ba makasi banani bazobozi vous comprenez? A valoriser ba makasi OK ole a yebisa bazobozi boyana no bosa la promotion bokotisa ba fanatique o ezali film na ngana sali bosa na promotion bolobela ngo teleza boy te aloba ngote wana mams na ya yo ouais mams aloba wana mams na yo azoloba ouais mams parce que toi tu es Abakouk voilà aloba ngote et puis Abakouk ya lelo te ya kala na bandal c'est ba Fatou Miracle kala mams azoya pa Fatou Miracle na bandal na Mercedes moi Fatou Miracle na Mercedes ya rouge. Voilà, donc c'est que yosa baku kaka. Yakala donc comme on moni batruwa banti valait ou baya wana lelo pe na mams baza bat oyo baza ba famille bota révolté. Mais oui baza ba famille bota révolté. Banani baza ba famille bota révolté. Zuma za garde ko pa mams kuna. Alinga azai garde ko alinga mi commissaire garde ko pa et pas Madame Belleville. Et là, on a poussé comme ça, garde comme Madame Belleville. Ba yagola, ba nani wana tout ba auto mona wana ba zaki kuna et pas Madame Belleville. Ba proposer Madame Belleville wa Madame Belleville c'est pas comme ça té. Sur bo lo belanga bo lo bana bi bo sa promotion wa film mais ba oté moi be photo tout à rabordir ça la bien té. Ngali biloko na té. Madame Belleville c'est sur biloko wana et au sala ke bon il réduire visibilité à chaîne. Oté to sana biso lo to finga te bitete révolte to Madame Belleville kana boyi mabenga na ba histoire no betati donc ba histoire no beta Madame Belleville oyoka ngona kata boîte na bino oui mais panza poke ba beta li solo Madame Belleville kandi aboya biloko wana ya kuyana biloko ke ko provoka beta bati abi ba logique wana yango Belleville ba laksaka nini ba logique wana ba logique wana buzoba wana batu ba attaquer te tika to take to beta ka mbodi mona eza biso to lelaka wana banti valait bo biso to kolia ndenge nini so to beti mbodi to kolia ndenge nini Madame Belleville kana bino bozo sala bongo po bolinginga te to linga kana biso yo po yo ne muto leki bango nyonso yo mto mema indusa wana bango mne ntwa ba bongo surtout Zuma yo mto mema indusa yo na minute yo oza mutu moko boye yo mto pesi batu olamusi batu opesi batu makasi eza yo donc différence entre mams na Belleville batu ba retenir que Madame Belleville aboya ba anti-valeur. Aboya aussi. Il est toujours musala. Aboya bo tika ko finga ba comédien. Bozo déstabiliser mon moral. Mais les lots tant aux ba bongo, les lots moni aux yeux de tout le monde, bazo takinende et pourtant ba lobi les lots ba chroniqueur ou ba chroniqueur baza pemé na Belleville, nde bazo finga ba comédien makasi. Côté ni ba finga papa Elombe, côté ni ba finga papa Masumu.
côté nini ba famille ba chroniqueur la famille boto ba finga papa Elombe. Ah wana pesi bango défi. Parce que papa Elombe aza papa biologique à mamsté. Aza papa na musala. Soka lobelo moko boye wana pe il pour ça là peut-être et ça va biloko. Et qu'on l'a taillé parce que moni et qu'on dit qu'on l'a taillé sur le mini biloko moko. Parce que l'homme au fini mukolo lobité mais il frappait. Mais le mal au batté aime souper ça va frappe. Et on moni chaîne oyo SB simbité et comme na les abakouk. Ah ya. Et simbité. Ah SB simbité. Abakouk. Surtout quoi que SB ils a vraiment exagéré. Si landa zo fula bana makasi. Si lande lelo azana succès. Si la fouli a fouli sous ba d'Acosta, a fouli sous ba décor, a fouli sous ba danger. Tout le monde a communicateur, oyo zo benga ba zobozi mutu ba lobi yango. A fouli les bango. Même ça fouli les bango. Ba décor ba d'Acosta ba tout oyibi bango déjà papa Elombe. Oui, mais on peut na banzonzingi. Oui, on peut na banzonzingi déjà belé. Voir même pas madame Belleville to oyibi bango kuna. Yo bato zo bozo finga za bato bango ba ke bango yimta fouli bango ba finga ka bango. Ah oui, ba finga ba d'Acosta. Ba finga bango. Ba finga ba décor. Ba finga ba décor wana bango nyonso ba finga bango. Ozo même o lobi nga ba finga na papa Elombe. Ba finga même na papa Elombe. Eza ba malédiction. Eza ba malédiction o yaka e frappaka. Ba négligence bilo wana te. Voilà, différence entre Mams Nabino na Madame Belleville na biso. Madame Belleville quand elle respectera béné. Ah, bah si soit respectera béné. Respectera béné. Madame Belleville. Malgré oran wa commune. Malgré ba peto azana mais azo respecter bateau yo ba ça ba mikolo na ye. Azo respecter peut-être bateau ba mikolo na âge ya musala. Bon, s'il faut qu'on ait madame Sila, moi et logo moko anemo par rapport à makambo lobi parce que na mon encore déplorer na mon makasi Mams Nabino atike là ba anti Valère place andima bango oko bisa ye nini anemo awa parce que moko lobi par la bino ezotambola bien te. Et là on a bisa Mams so azola na biso bateau ozana balinga yo te. Boza ba vrai te. Keba un jour tu auras vidéo audio kobima. Nini? Keba un jour. Peut-être les partio yo Zelana. Partio on dirait bon Loba. C'est bon hein. C'est bon hein, Exode. Loba. Na lobi boy. Keba kala mingi te tozoka audio ya Mams kobima. Ah ya nani? Kala mingi te. Kala mingi te. Keba na bato wana ozana bango wana baza batu te. OK. Bato wana nde baza bongo mpona batera ba chaîne na bango soki bazalaka na audio ya Madame Belleville Kandi mais c'est bima parce que Madame Belleville Kandi ko sola na bango a comprendre que bato baza bato mabe pourquoi bolinga bo finga pourquoi bolinga bo sala bo ba film ba lusi ba kosi audio bazui film bazui ba kosi ngo ba montage na bato tout ba sala ni ça fait ba audio belé papa moko ba lobby maman moko lobby tout à l'heure ba auto bimisa dernièrement mususu ozo comprendre Mams soki atongaka collègue na Madame Belleville Kandi et pas bato wana bientôt toyoka. Ça c'est fort hein. Toyoka atongaka oui yona bi soki atongaka mon collègue na Madame Belleville Kandi et pas bazobozi koyoka yango parce que bon Dieu bima batanga baza bata confiance te bango ba yeli ba chaîne na yi bango balinga si la te banane baso disa ba communicateur wana bazobozi balinga Mams te. Voilà. Badinga est-ce que yo so mona babandi émission yo to mona émission no bandi film na biso sala ki boye ozola msaba na famille botala mamba sala ngote so bandi émission na bango za maman gutaki ozui sortie médiatique ya mayonnaise ndenge nini mayonnaise to okaki to ke musika te ndeti ndeko na biso bon ndeko na biso moura et mona na ke ayaka lo intérêt de pas que poto mona sika lo bela Mams yo na so bela ka moto maki na poto kasi moto maki na poto fa fute nyongone asa ile promotion yo na lobi
soki siko pene solo mour alinga mams alinga pe kuna ataka ndeza kuna boyo kasi osa journée on le ram dans mango poto soki pene olinga rapi mutu wango pe o fa na pe no le bela poso komino ya poto na éviter lo ni su so ko déjà poto po o kimi déjà osa na mukana no troza mo kimi okika mbala mo mour ata nini mour kimi na poto ah batiki yete mour ya souté te batiki na poto te ba kimi et puis mour pardon ya makasi hein Abi n'a dit mon héritier. Ah, pourquoi? T'es azani bongo déjà hier. Côté ni héritier. T'es n'habillé ma cassine hein. T'es côté ni héritier. Tu comprends pourquoi le barake bato lele nini boy. Hein? Mbozo swamboa. Toi nini? OK. Yo kende na bongo. Libongo zo benga yo za liboma, nzo linga mo liboma. OK. Mais sortie médiatique à mayonnaise parce que mayonnaise à Lubaka et là on y sala azala na relation bien té na belle vie aluba batu ba ya ko fini na commentaire ba faux compte soit disant batwana ba famille libota mais to moni na sortie médiatique na ye alubi yaza libre ako jouer pas si là ako jouer pas belle vie on a que ça double discours a changer maloba moment où batuna ba question belle vie kuto asa leta